Pamela Mbondo nazana yango na mokolo mwa lelo pona ko présenter bino magazine Mbonda Ekolo oye kumba makana ye moko le grand DG valable Alain Dewa. La magazine ya mokolo mwa lelo kuna na présidence esika nini mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo a présidé qui na cité ya Union africaine cérémonie ya présentation du rapport de la première enquête du baromètre national du climat des affaires BNCA na Mokuse awa na ville province ya Kinshasa. Commentaire. Ndeko ya Congo, boye baké le président de la République, mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo Mukwa Tondolo, a assisté mardi la rapport de présentation, il y a des résultats de la première enquête du baromètre national pour la climat affaire à la Congo, la cité Union africaine. Selon mon mboka Tshilombo, à l'obike, vision de la République démocratique du Congo, Ezali, Yakoluka du Congo, et comme Kitoko, Yango Etina qui est depuis Tango Azaki pouvoir, la magistrature suprême. Mingi à reconnaître Makamo Oyabalonga, Yako améliorer climat affaire paix, Yako promouvoir entrepreneuriat, Nandenge Eko Salake, et favoriser la croissance économique, Moko Kilo, Oye Eko Salake, Congo et Zalamboka, Oye Eko Toda Bomengo, Pena Misala de manière que Congolais a bénéficié pour la population SCP là. Awa, Toko Senga, la chef de l'État, le col à Yomoko Zali ko reconnaître, ba charge à kilo, Oyo Eserel Omemana Congo, Tika ete Eko Kisemapo Congolais jusque là. Aza konzela ma promesse eko kisemapo asepela biso to betika monda peto sengi na bakoko basunga yo po musala etambola kitoko. Affaire Mwanga Tchouchou haute cour militaire ba rejeté demande ya liberté provisoire oyo ba avocat ba senga qui concernant liberté ya Mwanga Tchouchou. Commentaire ya Pangi Rachidi. Après arrestation du député national Edouard Mwanga Tchouchou au Bazako Landelaye pour la complicité na ba rebelle ya M23, espionnage pe azako entretenir ba relation directe na Kigali au azako agresser la RDC. Ba avocat ya député Mwanga Tchouchou ba sengi na haute cour militaire. Et si ka dossier ya Mwanga Tchouchou eza na instruction, ba pesa ye liberté provisoire pour état de santé na ye ezako se détériorer de plus en plus. Selon la décision de la haute cour militaire, Edouard Mwanga Tchouchou a koki kozwa liberté provisoire te, demande ya ba conseil ya Mwanga Tchouchou eza rejeté. Mokolo ya mardi 6 juin 2023, de haute cour militaire a pesaki ba décision na ye ya ko garder Eli ya Masisi toujours na prison. Awa dossier oyo eza na instruction, toza ko senga kaka na ba konzi balandela dossier oyo na bokebi nyonso po ba vérité ekoka kobima. Biso magazine Mbonda Ekolo to betisika Kambonda. Inspection générale des finances IGF na Mukuse a signé ordre de mission pour ba inspecteur bakita sur terrain pour na kolandela évolution ya misala ya programme ya développement ya 145 territoires à la République démocratique du Congo. Toujours commentaire ya Rachidi Pangi. Si ma lancement ya programme ya développement local ya 145 territoires, l'inspection générale des finances a outi ko signé ordre de mission et a déployé ba inspecteur na ba différents sites pour na kolandela évolution ya misala pendenge ba dépenses ezako salema na ba province lokola Kasai, Maniema, Mongala, Sankuru, Sud Kivu, Ba-Ouele, Tanganyika, Chwapa na Chopo. Mission O eza pour na 60 jours, ba inspecteur ya IGF ba kokita sur le terrain pour na ko rassurer ndenge misala eza ko tambola pendenge baza ko utiliser mosolo ya l'État. Nyonso oyo pour na ko éviter ba détournement. Mission yango ezalaki signé et pa ye moko mwana mboka Jules Alingete, inspecteur général chef de service. Na province ya Chopo, si inspecteur ne ba kokita pour na ko contrôler ba travaux ya programme ya développement ya 145 territoires, wapi misala eza ko avancer na pa ya tortue. Affaire oyo eza à suivre. Biso to betisika Kambonda. Na justice, 100 miliciens Mobundo, na plus de 10 soldats baza transférés na prison centrale kuna na province ya Bandundu Tolanda.
ndeko ya Congo boye bake 100 miliciens mobondo oyo bakangaki na axe ya fleuve Congo baza déjà transféré na prison centrale ya Bandundu. Baza poursuivi notamment pour la pillage, incendie, participation à mouvement ya batu ya mabe pe ya terrorisme. Ba miliciens wana bazalaki mingi kosala mabe na axe ya ebale entre village Nkana, Mambutuka, Ibali pe Ngambe ya Congo Brazzaville. Boye bake kaka na bokangami wana bakangi lisusu 12 militaires na kati na bango ezala 4 officiers supérieurs pona etamboli ya mabe. Tellement que FRDC eloko makasi a récupéré ba armes ebele na kati ya batuana mingi ba armes ya bitumba pe mandoki ya ba chasseurs. Selon général Bruno Mandevu oyo azali commandé à 11e région militaire chargé à ba opération pona koluka kozokisa kimia na kwe wana RDC alobi boye. Masuwa moko te ezalaki koleka na fleuve Congo kobanda Mambutuka tina kwa mutu. Si ordre chef de l'État esengelaki ko restaurer autorité à l'État na bakote wana. Armée na biso azongisi trafic pe akangi ba miliciens na ba oyo bakotaki na ngambo ya Brazzaville boye bake azwi bango atse bango maboko. Ba soldat oyo bakangi ezande ba oyo ba violer mobeko à l'État ezalaki na période entre septembre et novembre 2022. Au lieu ya ko sécuriser population bango ba mipesamaki na makambo ya ko insécuriser population. Batindaki bango na Ibali pe na Kizungulu. Au lieu basala mosala kitoko bango bakomaki koboma pe koyiba biloko ya population. Tellement que chef de l'État a pesaki ordre ya ko mener ba opération na fleuve pour na ko lutter contre impunité yango esali ke batimbeli bango pe batie bango maboko. Esengeli boye bakena na mois de mars plus de 30 personnes bakufaki d'après société civile ya Kwamutu après ba attaque esamaki na mboka lokola Kisele Mekaope Tobakita. Na oyo etali sanza oyo esengeli boye bake plus de 100 personnes mokoka babungi kaka boye na ba attaque oyo ba miliciens oyo esalemaki na village Kaba kuna na kote ya ngambu ya Brazzaville. Awa tokosenga kaka na l'État afongola miso parce que likama mamobondo oyo population mingi basi bakufi bakei yango esengeli kotia maele pona ko restaurer kimia po population apema vraiment na esengo yango. Yo mutoza leader magazine Bonda Ekolo efungoli ba porte yaka kolobela vision na yo na ba plateau na biso. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Oba mbuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo na lati ozo mona na poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être ba ndeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye o baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya Dinadeba Mobimba. Toza ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino
Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Détournement ya 136 millions et salami na assemblée provinciale kuna na province ya Kasai centrale. Tout landa commentaire ya Rachidi Pangi. Après 8 mois, il y a installation, il y a bureau, il y a assemblée provinciale, il y a Kasaï centrale. La vérité sur détournement, il y a 136 millions de francs congolais et Komiko Bima. Selon le président, il y a assemblée provinciale, il y a Kasaï centrale, M. Stéphane Bambi. Aza Kofunda, Madame la Keste Denise Maladji, que Yende Aza auteur, il y a détournement, il y a 136 millions de francs congolais. Au Azu pendant 8 mois. M. Stéphane Bambi a fait révélation au Nanzela correspondance au Ezala qui signé le 1er juin 2023. Pe a signé na Madame la Kester a se justifié na destination ya 136 millions de francs congolais. Nangambo na ye député Eli à territoire ya Demba a promettre ko pe sa version de fait na ye incessamment. Namakamba boy toko senga kaka na IGF alande la situation au na bokebi nyonso po. Ba détournement ya ba millions eleki na Kasai central population aza ko souffrir na pasi ya mai problème ya nzela ba problème ya ndenge na ndenge côté la ndenge ba député o ba voter ki ba comme ko détourner ba millions ya boye eza ko pesa esengote biso magazine Bonda Ekolo to betisika kambonda tout fungo la page ya santé 23 000 enfants ba uti kozala vacciner contre poliomyélite pe ba maladie et belé ya bana kuna na province ya Ituri commentaire ya Alain Dewa. Mwana Congo, boye bake 23 000 banamike de 0 à 5 ans bazalaki vacciné contre poliomyélite pe ba maladie ya ndenge na ndenge ya banamike lokola tuberculose, tétanos, pneumonie, fièvre jaune, na zone ya santé ya Nyakunde, pe Rwapara, la province ya Ituri. Nyoso oyo esalemaki na campagne de vaccination, oyo ezalaki clôturé mardi 6 avril na entité sanitaire wana. Ya koyeba ke bana wana mingi bazalaki vacciné te depuis mois novembre 2022 suite à ba insécurité ba groupe armé na environ 17 aires ya santé lokola Nyakunde, Marabo, Sora, Basumu, Kunda pe Balazana. Selon source médicale, balobi ke bana mingi barataki vaccination suite à résistance ya communauté locale po bango bazali ko protester contre discrimination et nomination pe affectation ya autorité sanitaire na territoire ya Irumu. D'après même source médicale, boye bake 3 cas suspects à paralysie eza déjà identifié na zone wana. Yango esali ke ba échantillon eza déjà prélevé pe batidango à la Kinshasa pour la analyse moko approfondie. Boye ba lisusu ke kaka la ba moment wana ba campagne de vaccination yango ba leader ya ba chef coutumier bazali impliqué pour la sensibiliser la population de manière que baye ba kozo ba valeur ba vaccination pour et permettre que bana na bango ba kola kitoko biso to betika mbonda Ekolo agency afungoli ba porte na ye pour na ba reportage na bino ya ba mariage ya ba anniversaire pe ba événement ya ndenge na ndenge tolanda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Bonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Bonda Ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Bonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Bonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Équipe rédactionnelle ya magazine Bonda Ekolo est présentée bino ba fait des sociétés Oyo.
Travaillez, prenez de la peine. Lokola ye moko Nzambe aloba na elanga ya Eden, vous mangerez de tout ce qui est vert. Légumes ezali très important na santé ya tout être humain parce que ezali na ba vitamine ebele. Awa tozali na komini ya Kimbantseke, bilanga monene oyo bozali komona ezali pona kosunga population. Kasi ba matériel ya utilisation ya malonga ezali te. Selon basali bilanga oyo, pasi kaka pona bazosalela nyonso na maboko. Wana pona koluka population ba bénéficier pe kosunga mabota na bango. Est-ce que tokolia kaka biloko oyo ezouta na mboka ya bapaya? Congo ezali na mabele moko riche to exploiter yango na ndenge esengeli. Ba mama to pe basali bilanga baleli na bakonzi to pe na ministre ya agriculture ayeba na kosunga bango na ba matériel ya misala. Bapau, machette, Kongo tope bisaleli misusu. Po nyonso wana ezali kaka na intérêt ya bato nyonso. Likambo ya lokoso tope likambo ya bilialia to bimela tolobela yango mingi pona ba transporteur. Oyebi ke ozalaka taximan tope okumbaka moto yeba ke osalaka mosala oyo epesaka mbongo donc elingi koloba nini ozali pe capable ya kokota na marché osombi sucre na yo tope jus na yo tope lipa na yo tope fufu na madesu na yo okolia yo moko kimia me koluka ke ba client basomelaka yo pona lokoso ezali mabe botala lokola ndeko oboza komona ndeko oyo ba drogué ye toyebi te soki pe na jio soki pe na fufu toyebi te ba drogué ye ba bwaki ye ba botoli ye moto kasi azali parent toyebi te akosuka ndenge nini na libota na ye soki pe moto ezaka ye to pe ya ye te toyebi te bino moko boka population bazaki nzinga ndenge nini balobaki liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité oyo tokotie na tongo il pari aza moto ya moto ba drogué ndenge aza bazana kuicha drogue aza ko se retrouver te mais vu document batikeli biloko nyonso azalaki nango bazwi batikeli na fiske document ya autorisation de circulation ya commune na bango totangi commune azali mwana commune ya Ntsele na avenue Kayemba numéro 77 na kombo ba commune na document ezali Kalubi Ngalula voilà nde kombo na eza na document Kalubi Ngalula nde kombo na ye Kayemba 77 na pasa 1 tokosenga na bandeko na biso o baza ba transporteur bozalaka vigilant boye baka ba client boza komema soko moni omemi client azali client moka malamu te kitisa ye male meti na bureau la police en plus kolingaka te ba course ya mikuse na mongo ebele parce que ezalaka piège munene o basalaka bino na ba miyibi parce que ayebi ke soki atieli yo course ya 1000 fois apeso 10 000 fois okowelela zokande oweleli mbongo oyo komema bomo ina beta mususu na liwa awa tobetika mbonda po tofongoli bino Likambo ya insécurité à la ville province à Kinshasa ezakase ko matandelo mais la police peut aboyi na ye kokanga miso po aebike population esengeli à vivre la kimia avec impact na idéologie botala awa na butu vraiment tozali na kata boulevard Lumumba mingi na maya mokali babengaki biso mbangu po bana mibali o bozali komona basuka na miyibi bango baboya kotika population na kimia musala bango zali nini koyibaka ba mama ba plante la mitu kobotoka ba saki kobotoka ba téléphone kutu ata ozala mbongo wala vraiment okoleka te parce que ezali misala la bango fuba yiba ba botola nyonso yango pe la police o ezana maya mokali esalaki pe boulot la bango kimia kutu tade basi ba maboko bazoko beta biso pipe lokola bana malamu mais bana mabe na lobi ba bisa tu bana mabe makasi boka bino mo commandant nini alobaki na suka masolo vite faut vana na ndako 19h-20h soto jour libanda tokunyata yo bana oba monisi sopali et surtout na couloir ya likolo en tout cas tozovana na kimia te bamama bazovana na kimia te mama tie mikate na ye mwani nda ye azoteka bango bakoya baenvahir mama bazwi na babiloko na basaki na bakabelo kokata bakokeni nango awa tozali na poste d'intervention mpo mokali donc komana poste ezali ngai nakolemba bango te na baelema na ngai tokotya bango maboko mpe tozotya bango maboko oyo ezali 3e lo oyo banda nakoti awa nde nakangi ya boye tokosenga kaka na bajeune homme boye bake tokosi 2023 esengeli bozo vivre avec article 15 ndenge tolobaka luka ekola ata métier moko tope otekaka po esunga yo parce que musala ya boye
me babokilo na yo epesi bango pasi mingi ya biso awa tobetisika mbunda. tosukisa basango ya mokolo mwa lelo na sport boyebake Conor akose référé na règlement ya CAF mpona kobimisa représentant ya compétition africaine. Commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boyebake ministre national ya sport et loisirs mwana mboka Claude François Kabulo mwana Kabulo a échangé qui mardi 6 juin 2023 na ba membre ya comité de normalisation Fédération congolaise de football association Fekofa la Mokuse. La centre ba échange na bango balobela ki mingi désignation ya ba représentant congolais oyo esengeli ba kele ba compétition africaine ba interclub ya édition 2023-2024. Nyonso esalamaki après déclaration ya saison blanche pour l'échange 2022-2023, peu publication qui samedi dernier, il y a classement cumulé, il y a 4 précédentes, il y a édit, il y a comité de normalisation et salaki. Après raconte, on a un ministre des Sports, comité de normalisation fait qu'on va confirmer déclaration, il y a que saison blanche vraiment et mon anipé, va promettre qu'on se référer dans le règlement à CAF pour la désignation de club et que interclub et le vouloir aux alikoya. La souka solo, il faut qu'on ait que maître Innocent Kimbundulu, oyo azali secrétaire général, il y a comité de normalisation fait qu'on à lobby boé. Par rapport à la participation à l'équipe congolaise, bango pena Conor baza kozela ba règlement yango basengi na opinion publique sportive baza la pe patient ya kozela ya koyeba bosolo ezali ke championnat ebetamaki te pe ezali validé te donc esengeli qu'on se conforme na ba règlement ya compétition ya CAF pona ko désigner ba oyo ba ko kele ko représenter biso na temps utile selon kaka ye mwana mboka Innocent Kibundulu alobi ke Conor jusque-là, nous n'avons jamais décidé qualification ou non qualification de la club interclub africain. Yakoeba ezake communiqué ezaki publié le week-end dernier. Oyo est reprenant qui combo ya club oyo betam la saison passée. Ezali relatif ya échéance importante ya agenda ya Conor. Et sengeli boyeba ke assemblée générale ya juillet 2023, na novembre 2023, il fallait coûte ya ko déterminer oyo sengeli ke 12 clubs et contre la carte ya assemblée pour baeba kotala neni oyo sengeli basala de manière que masolo oyo eleka kitoko. Pour le rappel ya publication ya classement, il faut qu'on ait que épaissi des autres dépôts, Saint-Éloi Lupopo a moni le kolake, yende azali perdant par rapport à la décision à Conor, nanenga ba classement abimi le kola 5e, yango épaissi qui te côté zali synonyme, ya non qualification ba campagne, ya ba match ba interclub e kobete ba saison o ezali koya. Il faut boye ba ke kutuka la mardi oyo, ba fanatique ya Lupopo, ba kitaki na nzela malé mais pona ko protester contre décision yango essaie na administration ya club na bango ba saisi Fekofa pona koluka annulation ya ba décision wana ezomaki biso bona ekolo tokosenga kaka na niveau ya Fekofa boye baka pena lina foot ko organiser ba championnat ekomaka na suka tango ezokoma na suka te yeba ke ezokotaka mobulu pe suka na yango ba club na saison kende ezokokatalaka to maka ba l'échec nyonso tout oyo soni ya football congolais yango tobetika mbonda pona nini boye rubrique na bino oyo elobela makambo etali ba fait des sociétés na République démocratique du Congo plus particulièrement à Wanaville province ya Kinshasa. Nazo yeba te bato nyoso toko voter bako sala eloko moko te. Bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courir etambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. Ndeti ya ba jeune lelo eloko zo boma biso ba jeune balingi koyekola te. Moi ba métier c'est belé. Ba auto école ezali wana ba mamboise belé ba jeune ba koyekola pona ko éviter ba mama bezo sa na mboka ba machete ba kununa ki moyibi. Mais toujours comprendre était bon. D'autre part pe ezape na faute nanu ya ba continue biso pe nanu. Ba continue biso mboka balingi ko se baser mingi kaka na ba papa mikolo. Nde toujours to dubi totala na gouvernement. Eza na ba papa musu basala depuis na tango ya Kasavubu na tango Mobutu. Le père bastali na mwana ba yesu na fati ba sani bazo sala. Mais ba jeune belé baza ba licencié baze belé. Ba licencié ba komi ko sala ba cabine na ba shop. Pour anite ba papa na ba kozo pe ba jupe ba repos ba kipe ko paiement, ba jupe ba remplacer ba tamaye baze belé, ba jeune baze belé, ba tete pe mo ba jeune ba place ze belé belé. Momo na papa mo mukolo c'est depuis na Mobutu, asena Kabila le père ayeka nganja miwana ajuka ka famille na ye asenini atie bango na babanda kosala tandis que ba jeune baze belé oyo baza pe na mayele ba kosala pe wana pena fo président pena nde azopesa kaka ba mise en pied na ba généraux ba ke ba participation fatala pe na ba gouvernement na ye ba papa misu baza na ba agileki yo pe tokotanga pe ba kombo mais oyo eza télé toko loba bongo te so ba jeune belé
basimbi bambeli basimbi bamasheti basimbi pamba te bana biso lelo batangi baklasse oyo ke bakomi mpe na basuka nango misala eza te bamosusu baza baresponsable na bandako misala eza te bandimi ke batelemaka na bacoin na baveni mpo balandaka bato babotolaka mpo ayeba nini mwasi na bana bakolia na ndako soki gouvernement na biso emoni ke bana basimbi bambeli bakozwa meko mpo na bana misala eye ezala te ke misala moko bana donc ezala bato ya parti pour ke soki nga naza boye funa lukaka moto yaza ya ngai na tiene esika ntango tozalaka na papa Mobutu alobaka toza bana ya tata moko ekolo moko mboka moko na lelo tokoma mona eloko wana niti ke tolongola yango tokoma sikoyo na ndenge mosusu lelo ekoma soki mongala aza place ana akoluka ndeko na ye mongala acha place ana soki moluba aza place ana akoluka ndeko na ye moluba acha place ana soki moswahili aluka ndeko na ye moko abénéficier o nde bamosusu bazonyonga na yango fuko luka ozwi bagene bana ebele bamosusu baza bamason bamosusu baza da misala ebele oyo bayokola bazokoka kosala te puisque place eza te moto akoki kokota demande lelo abiki na luka mosala lelo ke lobo ke nsima lobo ke ti omona moto abaye normalement nakoloba boye mpenza mpo na bagene mingi ya lelo oyo balingi mpenza komipesa na bakwiti bamashete mpo parce que mingi mpenza misala na mboka mpenza eza te misala mpenza na mboka mpenza eza te mingi mpenza mpo bamipesa ta mosusu na misala maboko mpe ya koluka boye eza mobulu otala tanzania te na bagénération na biso boye okoza mpo oza na bacharge oza na bana oza na famille nini ozomona ta mosusu okeluka mosala moko boye pa moto lokola ta mosusu indien moko boye obeli banye moko boye salaire moko mpe so insuffisant mais lelo soki biso tokei na mboka na bango jamais que toke un congolais kende asali société moko peut-être na kati inde bien na liban azwi batravailleur te ke bendio mpe balibanien apesa bango salaire oyo bango bapesa biso kutu seka gouvernement na biso mpenza ezokoka mpenza kozwa badisposition nango te mpenza mpona bagene yomoni bagene mingi bakomosimba machete ata ndeko mpenza okende na liban mpenza osali société gouvernement na bango kobanda oblige au salaire mpona bandeko na bango ke te batravailleur balibanie bandeko na biso baza fota bango ntango mais biso na kati ya kongo eloko na mpenza eza te yango moni bagene mingi bakomosimba pa machete caricature ya mokolo mwa lelo koko tirintiri abeteli biso lisolo nini tolanda ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya Régie des Eaux toyebi te ekoma kopesa babota mingi pasi okokendela bakomini mosusu lokola bakinkole bamonga fula to mpe na bakampus mai kutu ezalaka te ekoma konyokola population kutu population po bazwa mai ekoma kosenga ba exercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela ya banom bato bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka listola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu naza Kadafi te bayaya affaire ya mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki po ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakende koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa epa les grands maîtres pour les vetirinde apesaka mayele parce que aza mokoza sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri mpona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave les vetiri mpe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye tozokopona likambo oyo te petit pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botelano likambo oyo esali pasi komona kaka mpona likambo ya Régie des Eaux bandeko kozanga mai bakoma kokatisa bibale mpona koluka mai yango tokosenga na Régie des Eaux musala mpe ekoma kitoko tala mpe likambo bandeko oyo bazanga bamai bandeko bisusu kutu bazala barobine me barobine ekoma nango kaka baéchantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo tolaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi Sonia babokisa mpe bisala binoko awa nde magazine mbonda ya ekolo tosukisi na bainformation oyo tolengelaki mpona bino ya mokolo mwa lelo topesa merci
merci mingi na équipe rédactionnelle oyo et concours qui était magazine Ekomela Bino na Bandako. Merci mingi pe na yemoko les grands DG valables Alain Dewa yom toza na besoin ya ko la promotion ya entreprise grande ou petite entreprise ozana yango yaka to koyamba yo po biso awa total maka na République démocratique du Congo mobimba pe libanda ya Afrique. Bobo sanate ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel. Merci mingi soki kolo yeso azongite nde tokutani na mikolo oyo mizali koya.